Eza mabete, il y a liboso eza non un. Mais quand tu spes où? Quand eza un problème de compréhension. Eza likambo zuwa, eza likambo moto faut comprendre. C'est pour ça likambo zuwa on esala ki bila leki o boina boye. Asa besoin au cas générique nae et bima. Asa na besoin te, asa na obligation te. A obligé moto te parce que générique wana o abeta wana yanga ke na osala générique nae. O esimba te. Donc ce que ça que faire au bimisango, c'est par rapport à bonne foi nae. OK. Moi je comprends. Bonne foi il faut jouer. Bonne foi à faire. Pas pour le papier que oui et bimati. À la place on mémete. Vous comprenez? Mais na bonne foi à faire. Nda ko bimisango et puis et resala succès pour nous relaxer que yé azel lokoti. Oh wana nde bazabi banga banga. Ah, vie. Ba komi. Bazabi banga. Eza mamba leta ta. Yeta ma beta qui se ba ebe que eza mamba leta. Et pour ça on dit basala. C'est-à-dire que Azan a raison. Depuis francophonie Silaki tout ça toqué déjà sur un mois déjà en gros. Depuis Silaki. Un mois bien 2 mois en gros toqué non. Depuis Silaki. Bazumbo na bangote. Je comprends. Na ba risque nyonso toqué na ngona. Eza normal. Mais si quoi, il y a un concert, il y a Moutou, à $100, il y a le big oui, ose la piaka. Mais faire la cotimbo, il y a le plan, il y a combien? C'est là, il y a plein, il y a combien? Pourtant, et on s'en appelle plein ma casse, il y a offert. Mais finalement, vous avez. Soit ça les plein à craquer, il y a offert. À ça les plein normal, il y a à ça les piaka. On a joué battu. Bino, on est au sani. Non. Na biso nyonso soto vandi pena bien tozala pena normal. Mutali boso ba solliciter qui na francophonie c'était fait. Mais pourquoi pas de Non. C'est-à-dire quoi? Mutali boso ba solliciter qui fait. C'est kaza ma weli ça dit. Et puis tant na moni que oui, na ndenge ya honneur, bolingo dénigrer, c'est retiré qui. C'est-à-dire que ami yebi wazali. Et puis na musala salaki il faut que les foutine asa quand même na ba musicien na pe ba oser la pe ki ba futa bango il fallait mater sa spiritualité na lo ba na bongo lo be so yebi masolo ni to beta qui c'est solo maman moni nyonso za ya onto lo ba nyonso za ma beta na TV mais so moni mutu pe beta on bo na TV c'est que esengi pe na loba amataka spiritualité ici. Bon, on a son même dans la brigade du temps vous avez que oui, que brigade balinga balia na quartier la fait. Quand il y a des phénomènes dans mon squelette ni poso na bisoter c'est-à-dire matia spiritualité sini. Vérité. C'est pas mon nyoso. C'est jiba robeta tant à toi casser. Na fali na ba o na ba bil. Bango tunde bazana na bazelo. Et la bimi victime pour lobby boy. Vienanga. Quoi ça là qui fait? Et d'ailleurs quoi ça ni? A humilier faire. Ce que biso la tourne biso au saleni. Il y a des fois soit humiliation solo. Oui. Par rapport à miel de ça. Comme on a bil to sola bien mais na ndenge ya boulot oyo. Asala muninga mabe. Quel que soit incompréhension pour vous en fallait en maîtrise. Mais ba propos tenant na TV. Même pour la francophonie, ça l'a bien dit. Je comprends. Donc, Abimisa peut faire le roi à l'autre côté. À négliger faire un degré. Et puis, au roi, au reste là. Donc, alliance n'a fallu, soi-disant, pour Yenda Foulaï. Moto et album Dynastie, et ça l'est que même les Arabes qui nous l'ont Vasco Mabia. Baké bimisa bango o ba loba n'importe quoi sur fait nyon sont là pour nous ça la boue il y a tout na loba que les bosso na loba que il faut ba déverrouiller système wana o fallait tika il y a que ba beta ba musique à faire été mais yeba que si to déverrouiller pour dynastie est-ce qu'on a moto o ezake ba golo bango mo ba lobi ba ko ça la promotion ya banzembo na bango batu bayate obanda bango mabe
Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison Given. À Bossali Minoté. À Tcheli Minoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Congo et Sengo Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. On a émission le news de Joyce. Le news de Joyce, il aura toujours pendant même la vidéo, actualité, nous il aura la terrain, pendant même la vidéo. Rien que la vérité. Ah, le côté des kakatés, je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonsoir à mon caméraman Armel de mon cœur. Je dis bonjour à toi, Djibril Biak BHK, les jeunes entrepreneurs. Il y a Bruno Loubi Kambongo, il y a Pop Panembongo, ça a été raté. Bonjour à toi, Golf Kizola, machine à mbongo, machine à voter. Ah, il vient de retour. Hein. Bonjour à toi, Rite Omoti par rapport à Taïla Patrona. Bonjour à Fondation Mukouti avec le président Gibson. Bonjour encore une fois, la ville de Boulingaka, Joyce Tumba, autre Benzima de la presse, nous avons pendant celle de la ville de Sala. Mais ça rabino sur la veine écrite, on a la vision de vérité, on a la vision et l'hôpital. Et voilà, aujourd'hui, dans les news de Joyce, en tout cas, je reçois pour vous BG Manda par rapport à l'actualité, par rapport à rien que la vérité. BG Manda, bonjour. Bonjour Joyce. Ça va? Qui m'est allé? Bonne famille, bonne bana, on est là. Kitoko joli. Bana va bien, Kitoko joli. Makamutu, ok. Moi ça va. Ah, moi ça va ndeni. Ok. Toi on a dit ça. Ah, mais toi c'est que il y a de la raison matakutu, bon toi ça bien. Dollar équité 23 000. On le coûter. Ah, mais j'ai manda. Makamutu, ok. On sera na mamboko. Ah, comment vous allez? Le kita lobe mata. Lobe kuna. Ah. On mboka kisasa. Elengi na yango wana. Mboka elengi. Ala biso que dollar ekita makambo échangé. Oh mais peut-être il y a on est au luka. Voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec BG Manda, donc on a maman na actualité. Ils ont dominé tout le monde a qui l'autre fois dans concert il y a Ferregola, Jésus des Nuances. À la 5e message moko et pas ya première dame. Message Janez Zaki Jarazo Lila que depuis tout ça la boé avant de la mère a baigné mais ben a été alors c'est message na kata podium mais tout le monde message wana apparemment et pas bande ko d'abus sur ba journaliste to ba chroniqueur ba chroniqueuse ba lobby Ferregola za amateur akokosa lelo kwa bomuti na grandeur ni na monene na ye ezobimisa isopi au fait amateur Ferregola. Amateur na on lukana amateur on luki et na na message atindela ki maman notre première dame que ba betu ba francophonie ba betu ba nini mais bazolia te par rapport ya mbongo ningi ba lubi asengi ma mère abengisa ye moi pa kola mingi za exact que mère abengisa ye. OK. Et belende va comprendre te. C'est-à-dire que mère aza lokola a pont. OK. O arosala ke mbongo fa bapesa bango bapesi bango te parce que ba musiciens nyoso bapesi bango te ba oto babeteki na francophone ba beto fele bango tu bapesi bango lote nyongo sko faire nde andimi koloba ya wana bato babengi amateur ba beza amateur par rapport na ye akoka kosala bongo te ba o wana nde baza bibanga banga vie ba bomi baza bibanga makabaleto bimisongo boye balanda ba eza mambo leta ta yetanga beta ki so ba ebeke zema malita fa ko basala on dit basala. OK. C'est-à-dire que azan a raison depuis francophonie sila ki tout ça toqué déjà sur ba un mois déjà en haut depuis sila ki un mois bien 2 mois en haut toqué non depuis sila ki pat bazumbo na bango te. D'accord. Je comprends na ba risque nyonso toqué na ngona eza normalité. Nazana besoin retumba comité to directeur il y a makamba francophonie mais du moins pas un droit parce qu'ils ont mon naie à salaki musala ndenge bayokanaki il faut appeler caché naie mais ba analyse juste auto totala ba lobi di kwa ko welisa di ko ko welela obeta na francophonie ya mwana nde memie na itawana
Tia comme la non 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 na biso nyonso soto vandi pena bien tozala pena normal mutali boso ba solliciter qui na francophonie c'était fait. Okay. Mais pourquoi pas non c'est-à-dire quoi mutali boso ba solliciter qui fait faire azama weli ça dit. OK. Et puis tant na moni que oui na ndenge ya honneur bolingo dénigrer c'est retiré qui. C'est-à-dire que ami yebi wazali. Et puis na musala salaki il faut zo li foutine asa quand même na ba musicien na pe ba ozela pe ki ba futa bango c'est normal si constitution c'est ça que depuis bango ba sala musala ti lelo ba musicien ba kansanet que presse aliaki mbongo aboli be biso momuki to beta e conseil comprendre donc ça ba biloko mo boyo c'est que bato ba ndako gérer maramba francophonie ba ye ba pendeni ya ozonga pour que ba libérer mutu na mutu ndenge abetaki. C'est pas bien. Benjamin, est-ce que ezala ki moyen ou faire rigola aya na message wana na concert en plein bato bele bande kolanda ye monde entier mobimba koya kobimisa secret wana communauté yango wana babiki ebimise amateur par rapport à quoi cuisine interne amateur par rapport à quoi donc ceux ezali que oui poids à la professionnelle fera funda bango na justice parce que ça contrat ceux que oui ba respectant de fala funda bango na justice tant bolo ba makambo ba makambo pe bien po tant bolo bige na landaka fi na biso za cleaner na ba que oui faire signer contrat na yi na contrat na tant ba signer ba clause ezala voilà si on doit respecter ba clause ou bien apesi mbongo wana te ce qu'il fallait faire à kende na justice a funda po ba lo ba ke faire aza amateur taza professionnel. Okay. Vous comprenez? Donc moyen oh ya mona ki awa opesa message ezaki ya mwana. Donc yo zana d'accord. Oui. Ah déjà manda. Oh. Bon na yo ba place mabe na mweza te. Secret ya cuisine interne. Et la cuisine interne par rapport à quoi? Cuisine interne nango par rapport à quoi? Parce que ndenge za wana tam sous chef de l'état yebi ke oui au budget bimena l'état ba dit que oui o eza pour la francophonie budget bona boui remerciement ezaki wana ba remercier chef de l'état pour la réussite nango mosiko budget c'est que budget bimena l'état pour na ba makambo wana nyonso siko mpara ba musicien o esengela ko pesa bango ba cacher ke wa so afunde na justice obio afunde na justice siko alobi boye finalement siko moto fois za ndeni. Donc fois ça la ndinga donc ngako tunabi biso photo bakisa bakonzi ba o ba gérer ma francophonie donc boye ba déjà que mongo ya faire il faut pesa yango faut pesa yango là c'est biso ba artiste musicien ba beta ke belé tout le monde qui papa chéri tout le monde qui le roi de la forêt Fabogaz héritier Fali frère Moïse Mbié tout le monde qui maître Gims ko to yeba Benjamin. Là kolobi ke ba musicien belé bazo mbongo te ba ngonyoso wana nde bazo ki mbongo te ou bien comment bon ezaka faire te eza ba ngonyoso est-ce jiba ko beta sans azwa caché na fali na ba o na ba bil bango tunde bazana na bazo eloko te et la bimi victime pour lobi boy vienanga avingo ta viena na plateau beje manda biso nyoso to yebi to tcheta grandeur o papa chéri maman na maman non ya ngwana bazo a réclamer mbongo na mbongo so ezaki makambo ya so to lobi makambo ba grandeur na ndenge pe na faire azali angalo ya kibopesinga mbongo après na beti ko bango nyoso wana bazanga abeti po yebi ke zana makambo mboka lokwa ba lobi na bango ke seki ba opesa bango seki ba yokana ki montant o il fallait ba pesa bango mais jusque là na ba pesa bango te a réclamer mutoki na yete. Non, il y a foufi pour na baninga. Voilà. Abimi victime. Pour y a lobby. Ba mususu wana baba. Oui, bah tu vas taper sur les calçons, mais il est ta papa chéri. Abeta concert à nyongo. Oh, eza question eza ki nyongo te. Ne loko na zoloba ah. Nabi tant bo signer contrat, tozanga na ba clause. C'est-à-dire que ba concert mususu ezalara producteur a payé mbongo. A payé avance. Voilà. Et puis tant concert sili si mbongo na mosusu pe ezala ke apesio mbongo nyonso mbala moko avant ko beta concert ezaka ndenge bino boyokani ozo comprendre wana ezaki makambo mboka tango ebisinga ke oui o ezala makambo mboka to opesa bino temps
mais na tokomi na suka bopesi biso te toleki tina 1 mois bopesi biso te toloba te po bino tozobanga bino benini bana bino nde balia basumba biso ya biso basumba te tokenda ngo mpe quand même bien ofere ndenge aza na mosala na ye nde yango wana lelo bariske nyonso aopako oyo eza ke meme ezala kote bawangila kuna nde balobaki ke o akimi ezali kaka mpo na bongo nyonso tobeta eza mpo na mbongo akasi tobeta makambo ofele te parce que mosala na bango yango wana bongo fere akozwa mbongo wana kaka na mosala oyo osala ya soki abeti bopesi ekashe na ye eza ndenge mpe abetaki na oyo ebetaki ya remerciement na bapesaki ekashe na ye amoni ke ya remerciement amoni ya remerciement bapesi ekashe na ye mais ya francophonie depuis babeta zwi te yango namoni fala aloba eza normal. DG Manda a expliqué, DG Manda a répondre par rapport à Makamou Yambongo ou en tout cas Tozo Ibate tout bateau na bateau bazolo bake oui faire abini amateur bango na sima ba bénéficier na ngo parce que y a le bazombo na bango ata ba benga amateur benga babazi mais le rôle à faire à lobaki bango bazombo na bango po il fallait belle la mère yoka le quoi mère yoka kae abeleli mera yoka bon wana l'air déjà dimaki na gouvernement parce que poto tout na bien bon ngo kenda ki wa merci yango nde question to tout na siko directeur en francophonie o bandoko gérer ma francophonie mbongo ya ba musicien za wat faut apesa mbongo ya faire il faut pour ça musana il faut asala ki musala na ye to ko te sino actualité pe ozo dominer pe mona ki lobeso abaki wera kangie wera kanga bango wera boye melelo lobeso pota ke poto abike bango mu bako munda na banganga na bango DG Manda te lobeso nga na pesaka conseil na plateau na pesaka ke atira lobake wera akangiete il fallait matisa spiritualité na lobala ne bongo lobeso yebi masolo ni tobeta pe ki siza solo maman moni nyonso za ya onto lobaka nyonso za maman beta on na TV ti mais so moni mutu pa beta on bo na TV c'est que esengi pe na loba OK fama tsaka sipe ama tsaka spiritualité esili bon wana son même za la brigade tango za ke oui baloba ke brigade balinga balia na quartier la terre tango ya bi phénomène na moni squelette liboso na bi sauter yango c'est-à-dire matcha spiritualité esili de la brigade azawaza donc lobeso bakindo kinyoso na bandola tsa wera za na wo yango te matara spiritualité o mona ke nyoso wana za yango te DG Manda to yiba nini sala que o mona musicien mususu na orchestre au sa succès à voyager la balongwa na orchestre na ninga kisasa nini sala ka ba voyager te batika ba passeport ou bien comment parce que ça passeport et un passeport il y a orchestre si vous avez un passeport, c'est autre chose. Mais si vous avez un passeport, orchestre, bimisa ki mbongo, basali yango. Tant que nous tiki passeport na bango. C'est que le besi va botter la passeport. Tant on sous. Na certitude te mais tant on sous. Ndenge pe ko za la pe ke oui, passeport ne na moment o ya olonga na maison mais passeport ne e komo ke na aussi là. Et que il est mort qui présidente ou bien il a renouvelé passeport. Voilà, DG Manda. Vous avez un concert à Choudez. Tout le monde a un concert à Choudez. C'est ça, l'Ipiaka, que faire vous là, ma quotité. Tout ça, ma propagande, il y a ma bé contre concert, il y a fait rigola, il y a Showbiz. Il y a les bossons dans le Sabatonioso. Bisogno surtout tu as la capacité de $100 de côté dans concert. Voilà. Yo moni to tchangona na franc congolais $100 na franc congolais comme to comme dans 250,000 ngai ne na boye na za pena donc mpia fanza allez na misi 250,000 na ngai. Et ça facilité c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une catégorie à batu moko boye. Ils ont le roi net obédé concert il y a Tata Raphaël. Ils ont ndenge monté de nawana. Oya Tata Raphaël kutu ba tchaki kutu ba billet o ezaki ya stade de Martyrs pour na kokota.
Batiaki billet malgré tout ezaki ofele mais batiaki billet ezaki to salele na francophonie o la francophonie on a mesure de sécurité pe mais sikoyo ya o ezaki concert ya mutu atie $100 yo lobi ke oui oze la piaka mais faire la kotimbongo yo linga piaka plan oza ya combien c'est lo yi au plein eza ya combien pourtant et au sala pe plein makasi o eza ya ofele mais finalement bozawa so asali plein à craquer o ezaki ya ofele siko asali plein normal o eza asali mpiaka siko nazo ebate bino bolingi to sani poso tozongi na pas fali tozongi pena na fali bien fali bandal niveau salaka mpiaka po ezaka ofele ezako teke bi ofele mais akoka ko sala plainte puis bo apina bandal nga nazala il faut que attaque débordement baleke belé libanda ba mozong saba tout ça mais wana kutu o le galiboso maison communale mubimba mutotala tanzindi azape na espace na koleka oki pa makamna bino oki na bebo yoke ngwana banani kasi ba o wana balobaka wana ba o wana banani bakumu banani kasi bango banani ba bazaka contre ferret de banani na besoin tanga ngo komona na fula bango bon mesala kandi busala makamna bino biso ferret ndi makamna bo mata bo kita ajali wana maintenant on comprend bino parce que faire na minute au pena yem ta dominer na actualité puis faire a bouger ti pierre angulaire aza pena ngui aza ko telema mais mikolo le roi fallait un problème ani il y a ti si qu'on a remonté ti fallait on luka ba buzz na ba degré nyonso pour na luka a mataliko la faire a mona ka ko mati boze la deuxième volume de Dynastie. Voilà, tout le deuxième volume à Dynastie, vous avez déjà sorti officiellement le 6. Mais à notre grande surprise, tout le monde il paraît chemin de la gloire, même jour, avec Dynastie. Deux frères, ils ont marché. C'est ça question deux frères, tu vas mettre ta musique. Ok. Tu vas na terrain, mais tu vas mettre un gaz. Ok. Tu vas mettre bête. Bon, on a continué. Héritier par album, les a bien. Ok, chemin de la gloire. Et l'album les a bien, ils ont quitté au macasse et puis à sali ba surprise ya na kati na yoka ipenza moi ba morceau et à sali musala makasi. En tout cas, félicitations artistes, mais Dynastie nazo e bisabino makamwa minene ndeza wana. Mais pourquoi Sony Music a sali qui choix il y a robimisa deuxième volume à Dynastie pour essayer ce troisième peu Rosala. Troisième ezali. C'est que quatrième peu Rosala. Ma bezate. Mais ils ont été par rapport à que premier volume et deuxième volume. Ils ont dépendre de nombre à banzembo ezali. OK. Et puis nombre au baolinga ba bimisana deuxième volume, ils a combien d'enzembo pour que comme 2 3. Ils ont une stratégie où ils a que baolinga ko bimisa banzembo nyonso ti. OK. Tu as besoin que tu bimisi banzembo par temps de façon que tous soit peut en promotion à biso et puis par rapport à ma activité musu toza nango ba rêve à mineno toza nango au album Dynastie fait singeli ça musana. Ben par rapport à deuxième volume tout le monde pour moi banzembo zebelité. C'est banzembo zebelité. Je crois c'est non liste Sony Music autant qu'on voit ka affiche morona je crois et cause à 6 chansons hein awa. C'est que ba olinga c'est que ba réduire mon amona déjà to comment déjà na 18. Deuxième volume affiche au Sony Music. C'est que bakati yango na lobi que c'est que bakati bazo bimisa ba partie par partie. Parce que to comment déjà presque na 18 titres. OK. Mais quoi déjà c'est-à-dire ils ont ba surprise ou ils ont ba chanteur mususu ou ils que ba feature mususu ou ils que to annonce ngote o ba to faut ba découvrir net ba modoko bara moi ayimbi na kati. Mais to lobi yango mingi te donc ils ont ba featuring ebele ou ils que faire asali na kati ou ils que to découvrir yango tam sur le deuxième volume ou bien troisième volume. Mais déjà comment là miel de sang ouais qui vraiment na suka il y a projet ya Dynastie mais il est là tout le monde a notre grande surprise parmi ba rumba oyo Sony Music bonaki emoko mais tout le monde c'est pas une nzembo au miel de sang ba yebina Firengo la Jésus de Mignon si on peut dire ba question opportunité et bimanana
tu trouves featuring il y a miel de sang na Ferreira là comment oye moko Sonia c'est penango et ça ma bête il y a les bosses ça non un mais quand tu sais zoua te quand ils avaient problème à compréhension ils allaient comme zoua tes allaient comme mon tout faut comprendre c'est pour ça les comme zoua on est ça là que bila leki o boina boye a besoin au cas générique nae et bima azana besoin te azana obligation te a obligé mututé parce que générique wana ou abeta wana yanga ke no sala générique nae o isimbati donc ce que ça que faire au bimisango eza par rapport à bonne foi nae OK moi je comprends bonne foi il faut jouer bonne foi à faire pas ko ko lo que oui et bimati ana place au memete vous comprenez mais na bonne foi à faire ndako bimisango et puis et rosala succès pour na relaxer que yé azel côté yé nan biliko bila ilo timte finisa abimisi no stress na yé salini to solo la bien nini to solo la siko bien voilà au moni bil c'est-à-dire que na o ya sala o asala ki faire et dai poisani a humilier faire so biso na tourna biso saleni yende fois zo humiliation solo oui par rapport à miel de sang pour ngana bil to sola bien mais na ndenge ya boulot oyo asala muninga mabe quel que soit incompréhension boko zango fala zana maîtrise mais ba propos tena na TV même pour na francophonie sala bien ti d'accord on comprendre donc abimisa pena faire le roi c'est l'autre côté à négliger faire na ba degré news et puis au roi au sala donc alliance na fali soi-disant pour yenda foulayo au monde pas au souki mais par rapport à leur lobby alliance est-ce que Bill a annoncé que à que kokoma na fali mais tout le monde peut lelo frère ya fali au babeta na orchestre moko na kombo yepe na kata dynastie na kata projet est-ce que ça m'a bé ban orchestre musu pe ba solo laka OK c'est n'est dinan parce que fala bima na quartier la tembe Bill pa bima na wenge ba koza na ba relation te là bobi ke ba sangani wana c'est par rapport wana c'est qu'on comprendre ngati c'est-à-dire tant ko sangana na bango ko solo la na ko sangana c'est autre chose d'accord vous comprenez voilà pour ça même modogo azana na concert ya falit mais ça li featuring na faire point voilà ko sangana na ko solo la c'est autre chose et lingolo ba faire lobby te bo solo la kana ititi mais au bila ba na ko sala les équipes na ki pour la tsabina ki oui a humilier faire azer l'autre côté mais nzamba confondre lelo ya zawad abeta musique esimbati musique bila esimbati tangira ngata moko esimbi depuis bimisa no stress depuis bimisa ya ngoti lelo nde toza boye fere neza bo bisengo na bisengo lola na lola vous comprenez donc deuxième volume oyo na moni batu côté kuna ngambu kuna dongo baza pena ya kuninga na makasi ba oluka nini bazo mona boro wana tena na bezo kotanga bakumba batu ti omonde za boye moto ya album dynastie esali ke même ezala baki no luka ba Vasco Mabiala bake bimisa bango po ba loba n'importe quoi sur faire nyonso na pona sala boye ya tour na loba ke liboso na loba ke il faut ba déverrouiller système wana o fala tika ya ke ba beta ba musique a ferité mais yeba ke sito déverrouiller pour dynastie est-ce qu'on a moto o ezake ba golo bango mo ba lobby ba ko sala promotion ya banzembo na bango album dynastie voilà bagolo balobi toujours qui est malembe pona suka ya émission na biso ya lelo bejemanda donc ça c'est un peu na question na tuna ko wana pouvoir miel de sang na Ferreira l'a déjà dit wana tu peux dire quoi nzembo o bandinge bi miel de sang pona nga kobima na ya nzembo wana et ça la bien peu propulser voilà yemoko je crois que a préparé pas album ne malembe tourbillon voilà donc nzembo tango esala déjà boy faire amatisa lo waneti ndeka matili kola aigle aigle matio tili kolo makasi pose capacité voilà
ya opumba kitoko. Je crois que à partir de featuring wana et au PC déjà makamu pour nga si na loba déjà na bi eza pas seulement ka ba o ba sali featuring même ezala ba oyo ba soutenir qui faire na stade des martyrs au sentir que so abimisi eloko déjà ba golo ba oyambango bien po ba golo ne ba fula ba mikolo côté kuna bazana na eloko ta fula donc ba golo ba fula ba mikolo donc au mona que banzembo tu o eza ki ba artiste au moni même ezala tango déplique aye moni niveau ba golo ba yambi donc pour nous relaxer que ba artiste nyonso eza ke baza bayembi na kati ya dynastie baza na facilité ya komata et puis ya koyokana et puis tant bango mo ba koma na point que ba bimisa album na bango et pesa bango bifwa bien. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabino Sobozaki wana pour Rolanda Congo et Sengo officiel please abonnez-vous massivement na Congo et Sengo. Bambote na bat balingaka yo. Jean-Flix Bassasal na pesio mbote place aux alliés, nous a Jean-Flix Bassasal, Taïs Intime bon séjour na kin, les grands opérateurs héritiers vous qui bon séjour na kin, na pesi mbote na maître Magloire Kassongo, secrétaire général il y a parti AVC et puis na pesi mbote na maître Papi Mbungu na pesi mbote lisusu na maître Yannick Odia na pesi mbote na Igete Zemanga vrai chéri hein Jos Bafola mobile pembe na pesi mbote motema mama Flore na pesi mbote na Evelyne Nzaba batuto bolinga BG Manda Mike Mwamba depuis Djoubek pasteur Bobo Manda na pesi mbote et puis architecte Jerry Tansia Motomaele na Fancy Binu so batuto bolinga nga ba open na bosani bozaka na motema mama Claudine Masaka ah te nazala bango ebele surtout ba candidat député ba déranger makasi ba master belé auto zanga ba bazara tutangi na bango même ah te nanda kuti faut futa mama makasi goigoy elenge to ila ngokaka elenge nango yango elenge ki goigoy ngona awa to soki pese manda lobi elenge ki goigoy ngona ti goigoy zaka na feeling to bana ba futa minerva le futa ma banda ko futa ma voilà je dis encore merci Nabino Sobozaki wana pour Rolanda Congo Sengo officiel please lelo na mbele ki bino BG Manda par rapport ya ba actualité alors vérité kandina lingaka merci beaucoup à Saint-Patrick Pensement na général Maele merci beaucoup à Bruno Lubuka Mbongo ya propre pas na mbongo salité za tate merci beaucoup à Golf Kizo la dégâts matériels machine à mbongo machine à voter merci beaucoup à BHK Djibril Biyaki les jeunes entrepreneurs balobi Mikolo Tozakawana merci beaucoup à Gene ou à l'équipe jeune garçon nous sommes manzaka na entre Éthiopie désormais soza bezo basalo kitoko ba poser perruque kitoko oyeka chez Soda Coiffure la direction Éthiopie na avenue Kelemba juste na kwa ono komona ya zawana abonnez-vous massivement na Congo Sengo ngana bino tokutani siasika bisous ciao.